papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shabaka Songo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Zuwa te poto leki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela obiloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko nini nyonso bobosa na te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lamba nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir na bamouré nyonso bamesana kolanda Irene na Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene na Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bozolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te ndenge kaka na yebisaka bino biso selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie en tout cas masolo ezo sunga communauté makasi nzamba pambola ba mama na ba papa ya Jérusalem nyonso babengaka mama Irene esalaka biso bien makasi topesi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na Betty la patronne mwasa mibla vende ndaku na verchache epesa zuwa te mwasa leki mibali na bandaku ezalaka yo la patronne na Betty sponsor na ngai ya mvandu umela merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi ya vienanga Jancy Bolanga babi mwasa tika bote na défaut ezalaka o meta la brésilienne linière ya Birmingham bamouré zinyoso tokende boye na pesa ka merci na mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou balobi porte parole na biso ya mayele Tazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa abengaka esalaka biso bien makasi merci na Naomi Abel et ya les de longues jambes na kati ya Luton ya papa de Gaulle Muwenge bamouré zinyoso topesi bisou na mama Bibishe Mwanzambi euno en direct de 001 balobi yenanga tokokana makasi umela Bibishe euno copine ya chérie na lingako makasi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundestantine voisine bazuwa pia ya kati Fifi Tomo maman na Erastine na kati ya Bundese bamouré nazo rappeler bande kwa Irlande bozala vraiment branché bobenga mingi vienanga PDG Gibo Zamutunga prêtre balobi kalate ba conteneur ezokanga mayaka na ba carton azora biloko nyonso yaka na frigo congélateur na prix ya bien ezokende Angola na rapidité balobi PDG Gibo Zamutunga boulot kitoko soki po lingo tinda mbongo na Angola ko hésiter te benga balobi na minute opesi mbongo na awa solution atoza na États-Unis na Chypre partout lingo tinda mbongo na Angola benga PDG Gibo Zamutunga yazwa mbongo ya ba pays nyonso. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité.
Mama Irène ayaka boui. Tozobeta masola so tozobeta aubergine teli so nazobeta eza ndeko na biso mwasi yeya na biso abengi biso na kati ya Hollande parce que aza na bana déjà si bakoli bapusani azali mwasi ya libala ezali ba problème oyo ekomelaki yanga mama Irène lokola tolanda kona papa tolingi to partager yango na bamouré na bamourezi nyonso ya Irène Masiendo Kitivi na ba mama na ba papa ya Jérusalem mama Chantal Evita est-ce que zali mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande lisolo euti na mboka no mama Rosette Bikulu solution pib elekake pa na biso na ba papa moi faiblesse sexuelle au diabète tension malade des autres misa benga mama Rosette Bikulu na Hollande pib et les kaka epa na biso benga na plus 31 61 44 79 84 6 na suka okozwa mama Rosette Bikulu azana Hollande soit ou benga mama Irène otali na ba publicité na biso okomona ye balobi musala kitoko bateza kuna pona okitana ba mama libumu na ba papa mabomine les solutions kuna ezwami. Voilà, merci beaucoup bande connaisse bwana mama Irène lisolo uti Hollande de commencer mama Irène beta lisolo nanga. Nazana bana 4 naza mwasi ya libala. Ezalaka na 2019 cousin ya mobali na ngai abengisaki mwasi ni autaki Angola cousin wana bazalaka na Belgique banda mwasi wana ya mama Irène ndenge ezalaka kaka tokutana kate mais tosolaka na fille yango auta Angola asaki déjà mwa banene ye na Belgique mais na 2019 nde salaki ke baya kotala biso epa na biso na Hollande bamouré na bamourezi nyonso lisolo ezobetama na kimia na kitoko boko comprendre mais avant bolanda lisolo ekosala bien na souhaiter ba joyeux anniversaire na ya moko la lingaka mingi vedi ke totie pena 1 minute na kati ya lisolo mpona kosouhaiter Béatrice Lokilo ya Messie Fils Lokilo na kati ya Londres balobi 1 an de plus bafetaka Béa Lokilo chéri B joyeux anniversaire Alex Gutsunge Bustak Mbotama Elamu Nzambalola apambola Béatrice Lokilo ya Messie Fils Lokilo abotami lelo vedi ke lelo papa fils moi ba biberon ba pampex c'est ça la bien pembe la mère mère aboupi ya balobi international Béatrice Lokilo moi si kitoko baba be ya bataille nyonso za ya kokuka femme complète balobi umela Nzambalola abomba yo okende toujours liboso bolamu eleki belé un an de plus yaya nazangelo kakopeso ba bisous là-bas umela ma chérie umela bambale belle fois joyeux anniversaire à Béatrice Lokilo chérie bé balobi tala kayo Alex Gutsunge Bustak joyeux anniversaire mbotama elamu bamouré na bamouré to continuer lisolo oya za ya moko na ndara mingi babia botama lelo ratakate fois opena ba joyeux anniversaire ne pour ça les bien mabe ya lingara boy moi skitoko alingara boy ne lobeli ne taleli na nzoto ne lateli ba vite cause veut dire que mais ses fils Lokilo a se retrouver mobimba voilà respect bamouré na bamouré sinde commence à dire maman il y a un problème na ça ngona kati ndako nanga tant moi c'est cousin ya mobile nanga zali cousin mobile nanga côté ya botata na bango aya déjà Belgique to solaka mais c'est que na 2019 nde ayaki kotala biso tanga ayaki kotala biso ngana za na bana mwana nga liboso zaki na tawana zaki na 19 ans ye zaki na chambre oya ye moko nazwaki mwasi ya cousin na balalaki na mwana nga chambre moko na ekolobela mingi kamba kolalisa bapaya na chambre bana yango to ekobeta lisolo eza pe molaite boko comprendre pourquoi to ekobeta ngo mama Irène tant que moi sa cousin na lalaki na cousin ya katatikala kana Belgique moi si mutayaka kotala biso tanga kotala biso la na chambre jeune fille nanga balalaki na bien problème tazaki pe gentil fille yango auta Angola tanga kotala biso c'est déjà ba 2 ans na Belgique après kotala biso en Hollande mama Irène tozaki bien ambiance c'est le cas qui bien c'est presque une semaine andaki pa na biso alala kana chambre ya jeune fille nanga ayaki na kozonga tanga zonga problème pe ezalaki te mama Irène kimia ezalaki na soki mabe na comportement te eloko mona remarquer que mabe en tout cas ezalaki te azonga kina tanga zongi mama Irène to vandaki to komi na fin année wana 2019 mama Irène mwana nanga azalaka na 19 ans vie na ebebaki mwana komaki teti tant tokoti 2020 mwana komi mobulu ya mibali mwana komi kokima bandaku mwana komi vraiment difficile mama tant tokomi na 2021 catastrophe mwana tie tatou mwana kati singa mwana bungaka mama Irène mwana babimaki na mibali ya bikolo nyonso mobulu ya mwana kindumba ya mwana on dirait komi ya koloka mama Irène na papa nanga to sili maele aza mwana biso ya liboso ndako eninganaki toza na bana 4 aza baleki misatu mama Irène mwana komaki mobulu mwana kobima kola anenda kute mama Irène papa ni osenga bete na bitika mama tolobi nyonso tobi aza déjà majeur tokene malembe parce que na 2020 on a kokisaki déjà 20 ans mama Irène ezalaki passe 2021 21 na mwana ezalaki vraiment opesi mbombo aboyi mama Irène tosalaka nyonso na komi ko prier mama Irène mobulu ya mwana nanga so na ebiso ke sexe pona mwana nga ezelo te akosala
mwana mutu nyonso atrouvango normal mama irene nazo comprendre te molimo euti wapi mwana kolaki boye te mwana botamaki boye mwana bote ya kibo mwana ya kibolenge mwana ebebi mwana koma munoko mulai mwana koma lokola mutu aliboma nabimba pa ozomona teki mwana ona aspect physique ya kibo mwasi ebebi kitoko mwasi mwana aza su joli te mwana komi munoko mulai tola mwana ekwei mwana komi tolo munene mwana komi desordre mama irene nasangi kima ondima te mwana nga mnabota ye atie biloko matoi asali batatu mama irene kindumba mobulu mibali azokipe te azwa tonto ya lingala azwa likolo nyonso ata somalia okokuta ne na cop aokende mama irene nakomi lokola nayebi te nasala nini na vie mama irene nakomeka koprier mwana koma biso difficile mwana kobunga biso 4 jours mama irene amona na talala ya libanda papa na bito benga ye na ndako mama irene ese mwana ngo aza na mosala malonga te tokobenga na mama irene nalemba mwana mobulu tete mpoli kindumba nde mama irene ya mwana nazoyeba te nasala nini mama irene nakomi lokola zuba na mona mvutema me ya niveau na ndako nange komeka kolekelanga mama irene mpona bengo beta lisolo ezalaki année oyo kaka année passée disons po toa na février na décembre cousin mobali na ngai lipe station tokoma na ndako ndenge mwana koma eza ya kobomba te parce que ju biso bambula ke mwana koma neta wana cousin wana azali moto akangamaka mingi na mobali nanga azali ndeko ne kota botata aza soki mwana etata mwasi biloko moko te batata bo mobali nanga mama irene daya kokenda ngola na décembre awa na mwasi na ye wana oyo ayaka kotala biso na ndako bakendaki angola na décembre po tokota 2024 alors décembre bafetaki bonane na bango na ngola ntango bakomi na ngola mama irene makambo eke kobima kuna ipare ndeko ya bapapa mobali na nga kota botata na bango kuna baza na mama babenga so bamama nkelo so bamama sielo bamama basalisaka bato babikolaka bato na bangola babata bamilimo na ngola po mobali na nga aza vraiment motu ya ngola donc Kishasa penza mingi te me ngai nde mwa Kishasa mama irene cousin wana bakena mwasi na ngola ntango bakomi kuna soki legri baonde merenga nazalaki na ngola te makambo eke kobima kuna mama nasalisaka bato yebisi cousin wana mpo na nini otiki mwasi na poto oye yo moko cousin alobi te naye na madame na ngai yebi te aye na madame te oye na madame te oyo ye ezali Lauriane natangi kombo ya mwana oyo Lauriane me napesi kombo ne ya mboka te baparane bapesi nga permission oyo ye ezali Lauriane Lauriane nde nabi Lauriane mwana batangi kombo mobali na nga molimo nene yango ye nango awa oyo aza Lauriane aza mwasi na yo te na nde ni mama mwasi na nga ayebisi te aza mwasi na yo te babi na mwasi wana bimisa molimo ya Lauriane kati na yo oyo na nde ni mama nabi okobimisa molimo ya mwana oyo obebi sotia kati na yo mbala moko mwana mwasi wana akwei na ngola akomi koloba makambo na voix ya mwana na ngai mama irene makambo eke kobima kuna yango na kolalisa bato na bandako pesa mama conseil soki moyen ezali so mpa ye kotala yo yaya toyebani na réseaux sociaux toyebani bilongi ndeti ngai ya monene oyebi ya mitema toyebani te mwasi cousin auti Afrique cousine auti boye ndeko na nga soki moyen kozela hotel ezali lalise na hotel eza te koboyi mutu na ndako tomemie mwa world dala na hotel otie na petit déjeuner hotel esalaka mwa biasala mba foto natia na TikTok futele hotel akekola na hotel chambre bana tobanda toya poto to bapaya totiaka bamatila na chambre bana tolalisaka bana bandeko nanga temps eza mauvais Jésus Christ revient bientôt bana mingi na poto baza ya kobeba baza na badifficulté na baklasse na misala bakomi teti kindumba bana vina bangezo bonga te na poto tozotala mingi bapapa bakota bamama misusu eza bakamarade na benkonyo tokotisa na bavina biso baza moko bayebi kodétruire bana na biso mama irene makambo eke kobima kuna na ngola mwana mwasi ati auta ngola aya poto aya na kindoki aza muta misala mabe aza ndoki mwasi ya cousin bamourir na bamourese bolanda kindoki ekiparate tanga etanga kalondo kaza kasalite ndokazo mama kwanza te lelo ndoki abenga Olga Kabelo asombi Kabelo ndoki asala ka maquillage ndoki atiaka perruque afro nde na tina mutu soko sepe nango benga Rita Chimuki ezali publicité obenga mama irani perruque afro nana azoteka na kopeso numéro nga naza kobai nalatika mpona kosa publicité afro evimba des autres te evivi moma normal okena mpe mosala okena mpe devant mindele mpe tokos benga Rita Chimuki afro eza ya koteka ndoki asombaka mpe afro alati ndoki asombaka mpe t-shirt aboye alati atie mpe maquillage oui ndoki akoma propre boka ndoki akwanzaka pa mpamba ndoki azaka na makwanza ndoki azaka mabete ba ndoki kitoko bakoma mama irani mwasi wana mwasi kitoko ndoki munene na ngola cousin atikaka ye lokola chéri ntango aye poto apense chéri bazali kose comprendre debe ezalaki mwasi wana ndoki
nde cousin se décide abengisa mwasi wana babotani mpe mwana moko aza na mutapoto me aza ndoki tia utangola ye neti ndoki natika misala na ye te mama irani abimisi makambo kuna to bandi kotake ye kuna famille ya bamobali na nga baza bato bamonaka bamakambo baza bato bamandona baza famille balinga kosalisa babotama na bafamille ya bongo ntango mwa mwasi akela kindoki ne na famille bake kotala mpo mobali naza kuza mobali na nga bake kopota na bango na bapriere na nga nzambe abimisi bango na poisa atambolaka na esprit ya mwana na nga nde makambo eke kobima ntango ayaki kolala na ndako na ngai akataka tricot ya mwana na nga na ciseau azwa salite ya nzoto mwana na nga na tricot na ye abi tricot ya mwana nga ezalaki na mbeto ya kataka ngo na ciseau mama Irene mbala moko nzambe azongisinga na zongi mbala moko seri wana mwana mwasi na yaka na ndako mwana nga lobaki ke leki na ye ya mobali ya mokie akati elamba na ye na ciseau togangela kutu mwana leki po leki ya mokie ete bato basizo kosakana tokanisaka ye mairani automatique nzambe azongisinga makanisi ezongi na place na réseau na mokolo yango mwana bisitarake babebisi tricone mpe ya leki na ye togangelaka leki ezalaka leki te mwana mwasi bakata tricot ya mwana na nga abebisa vie ya mwana na nga ye mutu atie molimo ya désordre ye mutu atie molimo ya kindumba mpo amonaki mwana nga aza na étoile mama Irene c'est vrai mwana abande kotanga bien mwana azalaki respect changement ya mwana oyo meme na bato ya ville na biso lani nta bayoka masolo bakomprendre ke mama aza na baproblème mama Irene mwana abebanga tout à fait mwana akoma lokola clochard mama Irene so omoni mwana nga achange na elongi mwana azali kitoko mwana akoma monoko molai mwana akoma mabele minene mwana tole kweye mama Irene mwana akoma désordre na vie oyo nga na bota na libumu ye wana te bachangelanga mwana mama Irene nzambe aza na bomoi lokola na nakufi te likambo nyonso soki eyebani ya solution ezwamaka nalingaka bato balobaka te oyo nyonso eza révélé eza condamné te nyonso ezaka révélé ezaka condamné te soki eza révélé komi condamné se koassocie prière eloko wana fo boyeba yango moto azafu esenga mo nyonso eza révélé eza condamné atiki yaya okozala condamné oyo eza révélé mpo ekoma condamné fo tia prière lokola oyo eza révélé boye mama atia prière likolo ekozala condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth mama aza na eliki aza na foi aza femme à foi même nationale mama Irene lokola na nakufi te mwana akobonga molimo ne eza na place na nzoto na ye po Lazare kuta kufaka kutaka na kunda toyebi asekwaka espoir ezali mama Irene espoir ezali nga nalobaka ata mutu ana koma mama Irene mwa pema wana yebi ke espoir ezali ata soki akufi lokola si namona mutu asekwa natanga yango mpe na bible seke nzambe wana aza capable na tout abongwani te mama Irene azwa molima mwana na nga akataki elamba mwana akenda nango na ngola ake kobimisa makambo kuna ndenge ayaki kolala awa amvuta na ndako na biso abebiselanga bana abanda koluka bimisa oyo ya mobala mokie abanda kokoka te akutaka moto me oyo ya mwasi akutaka vide ndenge azwaki elamba nakenda abebisa vie ya mwana nanga mama Irene mwasi ya cousin ya mobali nanga famille nanga te makoti na nzela nanga bebiselanga mwana nanga liboso ya mwasi oyo azalaki photocopie nanga nyonso moninga koka mama na yo lelo mwana ana différence ekoma makasi entre nga na ye na caractère na aspect physique na tout mama Irene mwana koma kobunganga tala mwana mwasi babebisaka akataki elamba aza na 19 ans na 2019 lo toza na nini mwana sako mwasi munene mwana bungaka mais mwana babimaki na mibali nyonso donc mwana wakoma lokola mutu liboma soki mutu ana posa jus ya sisi makambo na Hollande mama Irene ya mwana pesa ba mama conseil chambre bana eza chambre article n'importe qui te na pesaka confiance à moi sa cousin alalisaka kuna nalalisa ndoki na chambre bana ya mwana komona te alobaka te az mwana mwasi wana alobaka te aza mwana malamu aza mwasi ya musala aza calme aza kutu mutu kozoyeba remarque mabe ndoki mama Irene aza na misala mabe pesa conseil na bamama chambre ya bana yo mutu ozala kokutana camarade mona feti bokoma bacamarade oyeba na mutu mona réseaux sociaux bokoma bacamarade olandaka mama Irene okomisanga camarade nakoya kotala ozolasinga chambre bana ya oyebi elongi nango oyebi motema nanga te boso nazaka mpe ndoki api bandoki yango bakoma kolata pereki na basexo oyeba wapi yaya zwela chambre na la kuna tanga zo ya kolia na ndaku na moya ya azokota na vie de prière bandako inonde ndaku na matila na esumasi ya bandoki na poto baza ebele moi se mère makambe bimba kuna na ngola
ba potani kuna famille na bango libana bange potani kufa kuna kindoki na bange bimi mais sika ba ko mona ko sani sana ndako na ko bibisela nga mwana nga aza makam na bango te mais na zana itatoli o ekobima na monoko nga mokolo moke changement ezali parce que na zama kasi na mabonde na ebi nzambo nga na sambela autika mwana ote na yebaka na nou vérité te mais si na kima pa Yesu Masia na lokwa na yebi source mama na bandi ko déraciner ngo sike ezali na kombo na Yesu mama irani pesa conseil kana ba mama bana mingi na poto mona mwana musale beba mwana classe eza malamu te mwana za na ba problème mwana mwasi libala ezate yaya to otala batata mwasi banoko na ba camarade na entourage yaya yango to bomba vie ya bana yo mwana tanga sisi classe ozu diplôme na réseaux sociaux mwana nga tanga leki bana bino mwana zu musalo ye mwana nga zo sala mwana zu permet ye mwana nga tamba na voiture to yaya tamsio la kisara voiture mwana tamba na voiture to ba o ba la kisate ba leki bana wana ba leki bana tamsu na vie malamu oui mwana nga za mayele oyeko exposer ya ozana bande kokota botata na bango ozana bande kokota bo mama ozana ba camarade ba lingaka yo te ya nazo kamwa ba mama mingi ba otamba na bulu yeke mwana sala anniversaire azui na mbula ya mwana aye na ngona réseaux sociaux azui photo mwana atie mwana ngai lelo 12 ans asala anniversaire leti mwana kitoko ndeko nanga eza malamu souhaiter kaka mwana joyeux anniversaire c'est le mwana gâteau ndenga na souhaiter bien lokilo na kati ya Londres ekela ngo bongo yaya ozui photo mwana ya 12 ans oyekotia na TikTok ozui biloko mwana yekotia ba cadeau mwana obandi ko kumisa mwana ko 12 ans yaya ngai reine na sepeli mwana ko 12 ans na souhaiter joyeux anniversaire bongo ye kuna est-ce que sepeli et ce que za penina alingaka ne anate mbanda no mo quelque part alingaka pe bisavia bana nawe ndeko nanga keba tokeba tant eza mauvais batu bakoma kosala batu mabe gratuitement muta famille note ma epo détruire vie na yo muta sombi lopango na Kinshasa camarade abomi atiele poison kufi po ya gagner nini po lopango wana ba opesa ngote po na buka lopango kombo nezate ba opesa bana na bande komba kodondwa nango yo tie poison lisumo felo gagner ni elote kimutema mabe batu bazotia na ba poison po na chaussure na saki oke fait la ti litoko koleka moninga yini yo boni to bomba bana na bisote boni to mi bomba te ndeko na ntango ya kodondwaka olakisaka bana anniversaire à mwana nga asali boye na pesi oui o sepeli si mwana yo bien sûr mais est-ce que batu nyonso ba sepeli nango toyebite yango na sepelaka na ba témoin de Jéhovah na ebisaka bino loko moko ezaka mawa pona batu mususu merani pona ni me pona ngeza kesengo nga banda ko bota mwana nanga nazana mwana moko te sa fête anniversaire azati ba yebi yango te nga mwa so bineka joyeux anniversaire bi merci à seki bango ba kakara mi cadeau na bango Noël na kenda na bango bongo malgré fête Noël ezaka nango danger te mais nga na seni na pesa mo ba cadeau bongo anniversaire ba nanga bazwa ba cadeau te ba yi valeur anniversaire te ato sele gâteau te ko lobele logo te il suffit le baneka bon anniversaire na tonga seki ba kola bongo même nga mama nga anniversaire na komi ko yeba tala ba saka na réseaux sociaux ba mugel so ba se ba vidéo ba tindi nga na sala fête anniversaire banda na zala muntu klono na sesa na fête anniversaire ke na sesa fête na fête zala atena linga ngote pendant la fête ba na nzambe bazaka tiwe to pesi merci ba témoin de Dieu ba ba fête anniversaire buzo bate to ke bongo ba mure zinyonso toteyama tant eza mauvais chambre ya bana mama ekobeta sete za chambre là ça n'importe qui milimo bano elala akuna tokeba mama lelo ekolela mwana mwasi vie ebeba yango na pesi conseil na ba mama to beta ka masoto sera ka proverbe 19:20 peut-être ebe na camarade moko bokutana ka na poto ebe ta dame na été ce que olali sake na bana ndako moko ya butu eza molili ezalaka pe mulai bekantation ko sala makuna na chambre na papa bolali mupalali na chambre bana o sacrifier molimo bana na yo soki molimo mosanto azate ba ko sakana na ndako na bino tokeba balala ka hotel ba pa nyonso toke bongo tokutani mbala sima bisous bye bisous là-bas bino nyonso ba murela ba murezi bozui oya juita be ngana ba tena WhatsApp ya ngwana mikolo na zo kaba bisous gratuit pona ba murela ba murezi mama Chantal Evita yozui mama musical ya yangwana tazi vita bozozwe ekoma na lingaka la blonde kabeya motema Jésus kabeya balobi umela madame la blonde kabeya ya Jésus kabeya couple moko kitoko bozi ba bisou la blonde Elbi ya pai Deni
Ata moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS. Parce que bangola le côté leki o biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba miyibi. Ya solo na ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola no express ya ngoli. Ya ngoli ba changer. Et c'est quoi Angola? Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, Chaka Badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osha yenda. Na partout au Sali. Ah oui, hein? Agence Yangoyo, Angola Express. Batindi nga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na nga nyonso yangoyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana na ngala brin na tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e nazi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambali. Antonio Miala, obrigado. De nada.